Mbote na bino nyonso oyo bopesi confiance na vérité ou réalité dans l'église. Vraiment ngai ndeko na bino Fortune Mbala nazali susune sengo ya koya ko présenter bino deuxième partie na biso ya oyo tobandaki kolobela phénomène miracle trafiqué dans l'église. Oyo mingi penza tozolobela lokuta ya pasteur Freddy Manzanza ebimi na Mpwasa. Première partie na biso tozalaki nandeko trésor oyoyo a expliquaki comment babandaki ko utiliser ye na ba miracle ya lokuta na ba croisade na ba campagne, comment pasteur Freddy Manzanza ayebisaki bango balembisa bilongi babima lokola bango bana mawa, expliquaki moi ba vérité ebele tellement que ba question esilaki te yango na lelo to sepelaki lisusu toya ko clôturer na deuxième partie na biso. Merci na bino nyonso oyo boza kolanda biso na Afrique du Sud, na Congo Kinshasa, na Bakongo, na Katanga mingi penza kuna Lubumbashi et partout dans le monde entier. Nazanga moko te pona représenter vérité ou réalité ya lelo. Naza naba invité mibale oyo tozo continuer na bango deuxième partie ya miracle trafiqué dans l'église oyo lokuta ya pasteur Freddy Manzanza et bimi na Mpwasa. Na droite na ngai nazali na frère Médard Mbonde. Bonjour. Bonjour frère Fortune Mbala. Naza kaka na frère Médard te, na gauche na ngape naza na ndeko trésor oyo azalaki victime mbote na yo ndeko. Mbote ndeko Fortuna. Oui, merci beaucoup na bandeko o bozolanda biso. Tolingi to banda question nanu ya liboso epai ya yo frère trésor oyo osali ke émission oyo ekoba lisusu na deuxième partie ensemble na bandeko ya vérité ou réalité dans l'église oyo baza kolanda biso. Tolingi to yeba nani atiaki yo na circuit ya kopo wana. Merci merci no pesi nga parole mutu acheki nga circuit ya kopi wana po apa papa Freddy Manzanza aza pe na collège pastoral na ye aza na ba disciple na ye siko mutu ayeki ko expliquer nga ezalaki papa JP aza berger na église ya Jésus vainqueur yende ayaki expliquer nga que notre trésor au salaboye mais na daki surpris au salaboye nini expliquer notre trésor tozana na manifestation tozana na campagne mo ezana maluku comme ça yo ozali-t-il il faut jouer rôle moko boye donc on jouer net théâtre hein? Voilà. On remplir service de mo jouer rôle yango na nde terme o ya utilisaki fc nga fa o jouer rôle mo boy so neve no rôle en ote fc nga no le rôle ozoteka oza en cabine oza un peu ambrier so aussi na ba 17h lukanga na permanence comme ça na ko expliquer le rôle o esengi na yo jouer na campagne wana ndi na ba 17h wana pe na komaki na église to kotani to bandi ko solana ye abandi ko expliquer nga kino ndeza wana yo to letso boye to choplak to simbisa yo to ko light yo ndenge nini bande ko bazana posa ba joie vraiment ba détail wana nyos abino trésor yo obima lokwa mutu mo boye ko sa malire oyaki ndeko ko assister na campagne ba pesa ngai chemise mo boye ezal kwa kagoul ezana ni na likolo pesa nga rolata ngo pantalon moko eza bizarre bon wasimsinga na beki expliquer nga blo ba outillage nyonso ezalaki na kati ya permanence wana papa JP mtazo expliquer wana papa JP mtazo expliquer nga na blo nyonso wana ezalaki déjà na kati ya permanence azo expliquer nga comment na ozala alatisinga ngwa mekisinga bani pe kotambisa ngai ndi na kotambola et akomi ko expliquer nga na moment pe oyo ozalaki soki pasteur akomi ko bondela pona bato après prédication bato liboso ba ozala après nga na oya na sima ba osinali nga avant na ya ezalaki na signe moko elakisaki nga na kota to na kota pasteur akopanza bato nyonso nga ndi na oya vraiment liboso aotuna nga question est-ce que olingi otambola aotuna nga question olingi nini nga na répondre que non papa
na ye na yo kinzambe na yo touché mtima na ngai yango na ye souci na ngai vraiment eza na posa na tambola pona okaki ke papa Freddy atambwisa déjà bakoka pasteur Freddy manzanza atambwisa bakoka asala ba miracle yonga pe na yaki souci na ngai pe zala ki na tambola nde pasteur akoprier ton pasteur a prier ki bat ba monaki allez na bani ko crier na zuna bwaki beki na bandu ko tambola bat ba crier ki makasi événement bat ba ganga makasi et puis ba yo matsangai mais ceux bat balandela bien pourquoi balongola nga kagulte fallait balongola kagule et puis fallait bakatanga nini eloko bakangisa nga na lokolo fallait bakatango so bakataki bat balinga remarquer que makolomi baleza vraiment moko eza kokonda te yango mo bakatango vraiment nyonso alerté akataika mo mukie bando ganga ti bametenga na podium. Ok, merci beaucoup bandeko ya vérité ou réalité mingi na yebi ke boza touché scandalisé ya koloba mais comment ba pasteur ba ko koma tina niveau ya kosala makambo ya boye mais toko ban émission na biso o eza vérité ou réalité dans l'église loko les ba réalité yangwana ensemble nande komosusu tozana ina droite toko meka kokundola toyeba réellement par rapport ya ba réalité oyo ndeko na biso uti kokuta nango vérité ezali wapi naza ko préciser ndeko trésor oyo auti koloba azalaki victime ya pasteur Freddy Manzanza oyo akangama solo na ville province ya Kinshasa mingi kuna na Menkao azana église moko ya plus de 350 membres abengisaki ye na croisade oyo esalamaki na maluku ndenge autai kopesa ba précision na première émission na première partie oyo tosalaki na ye ke yaka ozala koka yango boyoki ndenge ndeko auti koloba soki ndeko trésor oyo tozana ye lelo aye ko dénoncer azali susu oyo azalaki autrefois te après avoir koyoka mateya je crois na matinée biblique bandeko moko bana nzambe na ville ya Kinshasa ba organisaki azalaki touché a confessaki publiquement et puis azwaki délivrance na ye lokola biso toza wana pona kolobe l'église moko songolo pakala te soko za na posa oyeba mateya wana comment délivrance wana salamaki na témoignage oyo ndeko trésor apesaki okoki kokota na YouTube obeti RDC de vie okomona bazana ba programme ya ba matinée biblique ba enseignement na site wana okomona thème moko bakomi matinée biblique, je crois, Zali, l'histoire puissante de l'église. Donc, on a maté ya site wana RDC de vie, au beti RDC de vie, au moni thème moko wana l'histoire puissante de l'église. Ce qui au bandi kotala ba vidéo wana na katikat, je crois, il y a deuxième jour, au mona témoignage, il y a frère Trésor. Toye koto epa inayo frère Médard. Yebisa biso. Pona nini ba pasteur ba komi na lokuta na comédie ya boye plus que même ba païen na kati église ankolo. Tozo zonga na makomi ndeko ngai merci ndeko Fortune Mbala makomi ezali kotelesa biso nini ke na mikolo ya suka il y aura des faux prophètes yango tozali ko vivre eza eloko ya kamwa te esengeli tombona babiloko oyo parce que Yesu a prévenu alobaki yango na Matthieu 24 hein? Alors ce qui tokotanga na Matthieu 24 d'abord Matthieu 24 chapitre verset Matthieu 24 Bible lobi boy na verset nango 8 tino na 13 Bible lobi tino na 14 tout cela ne sera pas le commencement des douleurs alors on vous livrera des tourmentes et on vous fera mourir et vous serez haïr de
toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et se trahiront et se sailliront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes. Nazali kotanga yango bien. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Tosukawana. Ba faux prophète oyo Bible ezali kotalisa biso yango tozali komona ndaki sa liboso oyo ndeko bazuye na faux prophète ba faux pasteur wana yango parce que ezala parmi les 5 ministères do yango nde tozali ko vivre. Alors soki tokei su makomi ezotalisa biso ke Nzambe akotia lo esprit ya lokuta na kati na minoko na bango na 1 Roi chapitre 22 verset 20 si je me trompe, si je m'abuse. Donc esprit oyo séduisaki esprit ya Akab yango esprit ya mensonge yango ba pasteur bakomi na yango parce que esprit ya Nzambe eza lisusu te kati na bango ekomi égarement. Alors kola égarement ekoti kati na bango bayebi benke ndenge nini tokatire bato parce que bit na bango ezali commerce ezali trafic yango tomoni ke bauti ko trafiquer miracle po azwa mbongo po attirer bato bakoma ebele baya po bapesa mbongo yango bomoni makambo euti koleka na ndeko yo trésor yango tokoka mwango te makomi elobi yango. Merci beaucoup. Ce qui te comprendre malam makambo ndeko Medar ayebisi biso ezali ete lelo soki tozomona ba comédie wana ezali normal kolandisama na makomi na Nzambe batango oyo tokomi na yango na Matthieu tangi eza maloba Yesu alobi ke basali ya lokuta bakobima, c'est ça? Amen. Yango de. Merci beaucoup. Vérité ou réalité? Miracle trafiqué dans l'église. Lokuta ya pasteur Freddy Manzanza ebimi na Mpoasa. Tozongi epai na yo ndeko trésor. Oyebisaki biso tout à l'heure que ezalaki nde papa JP muto ayaki ko préparer au moral, ko communiquer au stratégie, lo lenge nini oko jouer rôle wana na kati ya campagne. Mais na première émission oyebisaki biso pe que pasteur azana équipe nae oyo bazo travailler nae ensemble parmi bango ezalaki na moko onde tango asalaki yo signe yango mutu obandai kobenda benda lokolo muke muke. Est-ce que circuit wana bango nyonso bayebaki ke yo fale o jouer rôle wana soki bango nyonso bayebaki tangela biso bakombo ya bakolaborateur ya église Jésus vainqueur oyo baza ko œuvre na pasteur Freddy Manzanza? Oui, mais bango nyonso bayebaki parce que ton solo na papa JP na permanence. Après na moni sous frère Jonas à Koti. Après frère Jonas à Kota na komona le sous après frère Jonas, papa JP na papa Makengo, papa Misatu. Bazaki misatu bango vraiment baza ba proche ba frère baza mo belé mais bango nde baza vraiment ba proche ya pasteur Freddy Manzanza. Bango to bakoti ba bandi ko expliquer ngai papa chipe mutabane explication après bango bakoti to bakoti ba tout papa chipe non ça va to solo déjà na trésor on expliquer façon à rosala non encore. Frère Jonas Saïf Singabi, au moni ils ont la réalité, comment on a ils ont la gravité, comme on a ôté ils ont la réalité. La fois passée, tant tout ça là cas, et à battu balé on appelle les gars quand on a donc et ça la manon on a coca moitié, ils ont la ferme, ils ont la lait, ça la kimia, au CP là. Expliquer on a au CP. Au CP là on a elingi koloba na suka na mo pa kola meozala. Bon, a précisé que trésor yo peut avoir plus de $100. Mais que bateau va salaire la fois passée, il va aller wana bazwa ki ba $100. Donc yo peut ça on est très à l'aise, na souka nango au CP là. Au CP là donc au CP là on a peut-être pour que reçoit plus de $100. Bon, tant on a qui na souka nango au CP là bateau va aller bazwa ka 200. Bon, ngal ko na sali wanga moko na bon. Na zala ka sirke entourage na sali yango na simona. Donc yango eloko yeki vraiment ko convaincre nga yango na po
na baneno nous ko moment muke na ina mombe ketid mais comment Papa JP, comment vous allez nous répondre, comment vous allez nous expliquer Marambo, nous trouvons comment makas par rapport ne te bil Papa JP à la berger sur l'église. Mettons ba nous expliquer Marambo na kamwaki. Mais après ça moi exemple belé expliquer ils ont Makambu tant Abraham ake kutana tant Abraham ake pas Potiphar, badaki na mo sinaye AFC Potiphar ke AFC mo sinaye Sarah ke oui ça Potiphar tant sera tout nio kolobate ko za mo sinangai. Mais la Bible béni Abraham l'ami de Dieu, mais Abraham peut quelque part à cause de qui mais ça matin là qui m'a bon à wanate ils ont sous en bas réalité ils ont sous mamoka moité ils ont nous kimia ça on va laisse Sicily reçoit non avec ça que OCP là en sous kaka bon OCP là vérité ou réalité dans l'église Papa JP na baninga na ye o baza ba proche ya pasteur Freddy Manzanza oyo lelo lokuta na ye ebimina mpoasa bayebisaki frère Trésor ke eza nango ba réalité yango wana pe biso lelo vérité ou réalité dans l'église par rapport ya oyo bayebisaki eza ba réalité tokoyeba soki ba réalité yango nde muteza vérité mais tozonga nano epai na yo lisusu ndeko Trésor avant toya epai ya frère Medar Mbonde sikoyo tango bayebisaki yo ndenge wana je crois bien yo pe ondimaki parce que omonaki mbongo lokola bayebisaki yo déjà ke okolata kagoul ba préparer teni po na yo mais expliquer nanu bandeko bazolanda biso réellement la fois passée olobaki yango mais toza na posa toyeba na kati ya podium wana nani oyo apesaki yo signe esalamaki ndenge nini pour ke yo banda kotika beki obanda ko benda lokolo malembe ti full ezalaki wana bamona ke miracle salami nani vraiment azalaki na tête vraiment ya circuit wana ovma asungaki yo pour que miracle wana salama ezali toujours papa JP ezali toujours papa JP afisa ngai na expliquer nga na temps nini oyo okota babane pe ko suivre malgré que nous na kata full mais ba comprendre que Trésor azaté ayeba que Trésor a une place telle et puis regarde ngana yé zaki fixé abane peut ko expliquer nga kino zala kimia zanon boye zanon basnelenga sini no pesanga tongo kum na tawana nde sini yango zaki nene do sini ngo yefse nga boye que fait Trésor yo misino tongo ba bonde la so bani ko bonde la pona batu ngai regarde nanga na frusté ka envers yo so moni ngai na simbiga mutu so ngai simbiga mutu na osnalio kaka façon osnalio na simbiga mutu na sinalio na ochaka liboko boy et puis mutu a comprendre mais yo misno feza kaka envers ngai to pe na tali asi mutu asnali ngai nde na yaki sikoyo na ye na komi liboso to na komi liboso bato bazaki na campagne bamonaki pasteur atiki ba malade nyonso bazaki liboso po alobaki nanu ke oyo azobela asimba partout azobela bato basimbaki après prière wana alobi sikoyo fo adémontrer nguya ya Jésus Christ comment Yesu Masiya asalaka kati na ye siko oyo aza ke aza aveugle bien oyo aza koka aya liboso aveugle omona koka mpe kotelema nde Papa JP a signalé ngai ya simbi mutu a otala ngai a signalé ngai nde na ya kiton na ye nde événement on les kaki ndonga ton na komi pasteur atiki ba malade atiki ba tunyo so bando prier pour na bango aye pa na ngai a expliquer ngai que non le za jour na yo a banino ko expliquer que mon kaka tadinwa salaki 28 ans maladie jour on est qui jour na ye comment Jésus a qui a téléma algo te to ko téléma a donné na kata piscine te il y a le jour on a pesé qui jour nanga pesé qui non verso wana après abali moment ko prier pour nanga si papa JP ayeko signaler nga tant de prier pour nanga papa JP ayeki ko simba ngai lokola ba protocole ne baza kana sima ya mutu bazo prier pour nae ti a souffler nga momke maintenant au côté les maintenant ko boka beki ne pe na telema ki na boka ki beki wana na full ya batu babengisi presse ya mboka na biso me bandeko presse wana tokotanga kombo na bango te po bango bayai kosala mosala na bango biso tozo dénoncer tozo condamner ne ba mauvaise pratique mais frère Medar yebisa biso je crois bien
bandeko bazolanda bayoki vraiment na badetail nyonso oyo nini ndeko Trésor en complicité na collaborateur ya pasteur ndenge nini miracle wana ya lokuta esalamaki. Mais eloko moko esimbi nga mpona pose yo question ezali ke bapesi mpe exemple moko na bible ya koloba keno Abraham awanganaki Sara. Bapesi exemple ebele na kati ya bible mpona yo olobi nini? Bible lobi poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Mais en réalité, Abraham azalaki bien aimé en Nzambe, mais awanganaki Sarah ezanango ba réalité. Bongo mabeza wapi? Ebi awanganaki te ezanzambe mutayebisa yete wangana. Yoka. Ezanzambe mutatinde te wangana. Mais na père place azalaki oya akeneki awanganaki wana eza ser nanga. Ezalaki te un exemple parce que eloko moko soki salemi leloyo bokomisi yango doctrine. La doctrine c'est l'enseignement de Jésus tout simplement. Eloko wana soki salemaki ndengwana Abraham a été appelé par le Seigneur. Ndeko yo muto bandi déjà ko pousser mutu avec des paroles de mensonges. Ozokende de mensonge à mensonge, péché par péché. Ndeko ne crois pas Dieu, on ne l'aide jamais. Basunga kanzambe te. Oyo yo zo sala wana donc kanda ya nzambe eza likolo na yo, mais il te donne encore le temps de te repentir. Et si on saisit l'opportunité parce que yo yebaki te tous les jours, tous les autres fois yo salaka oyebaka te ko comme loboyi ke bako yeba yo pe lelo ba bimisa yo na poisa boy. Sache que un jour a toujours été pour le Seigneur. Yango un jour yango yango de lelo. Yango saisir yango. Ce qui te repentir te, Dieu va te frapper. Dieu va t'effacer. Et tu seras oyo yo salaki ezaki muke. Mais il kanda ya nzambe ezali likolo na yo. Mais choisis et que tu te repens. Parce que c'est l'esprit du Seigneur. Même étant c'est l'esprit du Seigneur. Qui dira une chose arrive si l'Éternel est ordonné? Ndeko. Ndeko yozo sala biloko wana, yozo sala biloko ndengwana. En fabriquant les miracles, en trompant au nom de Dieu, Dieu te voit. Parce que la grâce de Dieu est encore sur toi. Mais c'est la Bible. Pendant que ndeko medara zo lukaka na titi kuna tozo présenter na bandeko nyonso RDC de vie oyo ezali epai wapi soki bokoti bokomona ba conférence ba matinée biblique bokomona thème moko ezawana l'histoire puissante de l'église. Ezali lisanga ya bandeko moko basanganaka na église ya Kinshasa bazana dénomination moko songolo pakalate bango basanganaka kaka pona kombo na Yesu. Na kati ya ba programme ya ba conférence wana nde esika wapi ndeko Trésor azalaki touché na mateya et puis a confessaki publiquement. Biso lokola toza wana pona ba promotion ya l'église te tokoki ko balancer extrait wana te na kati ya vérité ou réalité dans l'église. Ce qu'on a pour ça au mona nengeni ndeko a confessaki yango publiquement pour que bisope vérité ou réalité dans l'église to ya ko approcher pour to kota sous sa profondeur au beti RDC de vie. Donc au beti RDC 2 ya chiffre et puis vie lokola ya vie na enasuka RDC 2 ya chiffre vie kuna okota na kati otali l'histoire puissante de l'église au parcourir ba vidéo ana nyonso okomona comment ndeko na biso azalaki délivré kino lelo yo à prendre conscience que autrefois asalaki mabe yango aye ko dénoncer ko bimisa na poisa na vérité ou réalité lokuta ya pasteur Freddy Manzanza ya église Jésus vainqueur oyo ekanga masolo na kati ya Menkao. Bon, ma komi Nzambe lobi na mokanda ya Tite chapitre 2 verset 11 Bible lobi boy tinona 12 car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée et nous enseigne à renoncer l'impiété et aux convoitises mondaines
à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Par rapport à la lecture, on a maramtozo lo bolingo lo baninde. Nanini na lobake source ya grâce ya Nzambe ezali kolo ya mutu nyonso. Oyo azotambola na kati ya mabe. Même piété, impiété ezali donc contre normalité, contre makamboyo, esengele salama. Oyo ezali normal, donc contre mabe nyonso oyo ezali kokoma na kati ya bomoi. Grâce à Nzambe ezali kolo na yo. Et pote o renoncer, ko renoncer ezali ko yambola, ko tika yango, pote source grâce wana ezande source ya lobiko na yo. Alors lokola yo kangami kaka na kati ya mabe, okanisa ete Nzambe azomona yo te. Oyebaki te ke lelo yo makambo yo ekoki kobima na poasa boy. Mais bimi ndeko etoye po to condamner yo te, mais oyebe te Nzambe ase abimisi yo na poasa pote o saisir grâce oyo oyambola yango otika yango ozwa mawa ya Nzambe. Sinon kanda ya Nzambe oyebi histoire ya Anania na Safira ezalaki nini lokuta ndeko olobi histoire ya Anania na Safira c'est bien mais yebisa biso nano parce que ngai na zoyeba te. Peut-être ba pasteur ceux qui bazo sala ndengwana eza po carence ya nguya ya Nzambe eza lisusu te pona yo frère Medar Mbonde bandeko ya vérité ou réalité dans l'église bazo landa biso na kati ya Luanda tozomona bongo Gilbert Walongo même na kati ya Kinshasa ingénieur J26 Simai na kati ya Europe bandeko bazé belé yebisa biso pona yo miracle ya makasi Ezanine, le plus grand miracle. Conformément à maloba Nzambe. Ndeko, yo pasteur, yo fidèle ozo courir derrière le miracle. Yaga na ebisa yo eloka liboso. Na Luc chapitre 4, Bible elobi verset 18. L'esprit du Seigneur est sur moi. Tango Yesu asengaki livre apôtre ya prophète Esaïe atangaki afongolaki na page wana l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer d'abord la bonne nouvelle. D'abord cette parole, Bible le dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette parole doit t'affranchir et kokangola yo. Et cette parole doit te délivrer de toute captivité ozalaki reteni. Et cette parole va te guérir et va te rendre toi le paralytique ferme. Ndeko nangai, le plus grand miracle comme yo tuni ndeko Fortune Mbala. Le plus grand miracle, c'est la repentance. Cela suffit. Repentance, il y a un plus grand miracle. C'est au moni mutuloko la Paul. Azalaki motona nguya ya liloba. Mais asenga ki ken kunki elongwa. Mais Nzambe ayebisa ki alobi nini, ma grâce te suffit. Yangonde ngolu ya Nzambe kokipona yo. Mais mutu yozo kende ko courir. Bible lobi lisusu ebakisi que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Bible lobi te que non, voici ceux qui auront cru, qui n'ont pas cru à mon nom, vont courir derrière les miracles. Bible le dit, ceux qui, les miracles accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ba oyo bandimi akomona miracle. Oyo andimi pe kotambola na kati na Yesu na kobanga Nzambe, yende mawana Nzambe za likolo na yepe miracle akomona oyo nyonso ekokoma. Akokourir te derrière bato. Akobondela kutu pona bato. Akosala pe oyo nyonso pona bato. Pe komona ombre ya Paul kobikisa bato, komona mouchoir ya Pierre oyo kobikisa maladi ndeko yangonde parce que c'est la parole. Au commencement c'est la parole. Cette parole c'est qui se fait chair. Yango eko se transformer et comme ça elata do ndoto elata nzoto. Soki ozana maloba ya Nzambe te ndeko yaka lisusu l'œuvre de la croix. T'attends la croix de Jésus. Il faut porter la croix. Il faut porter la croix de Jésus pour voir la main de Dieu sur toi. Il faut porter la croix de Jésus pour voir la main de Dieu dans ta vie. Wana ezali bongo malobaya. Frère Medar Mbonde pona koyebisa na bino bandeko oyo bolinga kolanda
vérité ou réalité dans l'église était le plus grand miracle, c'est lorsque le cœur s'est converti au Seigneur. N'est-ce pas ça, mon frère? Amen. Amen. Bandeko tozo kobana émission na biso lokuta ya pasteur Freddy Manzanza ebimi na Mpwasa. Ndeko Trésor tozongi epai na yo o expliquer na bandeko bazolanda lisolo oyo très bien que balatisa ki yo kagoul pour que batu ba reconnaître yo te. Mais après lokola ilekana na ba chaîne ya télévision sangwe panzana ki tango bozonga na kati église formule nini o utilizaki po batu bayeba kezalaki yo te puis nini oyo e continuer koleka en église na sujet ya miracle oyo esalamaki wana? Oui, tant balatenga tant miracle sili tant na banisko ko telema bazoenga mama bakotenga na mutuka kotenga na mutuka bakitina ngati wana pasteur atikali avant kotenga na mutuka après non ko bwaka beki ba caméra bazaki belé ba mutu na ngai na bandi ko expliquer ndenge ba enseigner ngai na loba na bandi loba non ndenge papa JP apesaki yo maloba ya koloba, c'est ça? Donc na bandi ko koloba stratégie nyos papa JP apesaki nga na bandi ba bino batuninga ozara wapi na bino na zalaka na maluku na zalaka maluku mais ba parents nga bazalara awate baparana bazala awate baparana ba musika na Kasai mais on a quoi faire faut rejoindre bango naza même pas na communication fallait na rejoindre bango ne pasteur Freddy Abino tant Jésus abano ça ba miracle soit kuti mutu moko abane Jésus abane ko prêcher après avoir prêché à supposant nzala akabuli pe lipa ba balier. Donc les aboués ndeko oyo le zaki journal le quoi télémi fallait à rejoindre pe ba famille na place no so bazali. Donc to sala de toutes les façons to futele bien avion à rejoindre bandeko naye place bazali. Donc ça témoignage naye et pendant ils journailler le lot vraiment de akutani dans zame abano pe son exemple ndenge mokaka taniwa Bethesda l'agent a pesa pe exemple wana bi journée zaka ye wakutana na Jésus a dinara la maïté azela maïs à la JTT mais tellement okutana Jésus a tambola kané mope ngai abinde mope ndeko yo lelo vraiment eza journailler et puis ba koka musu bazaki wana fallait ba yape ba avec le musu bazaki wana fallait ba ya mais pasteur Manzanza kataki lelo zaki jour wana zalaka jour na ngai donc ba koka na ndenge ya solo na ba aveugle ya solo baboneli pona bangote mais miracle esuki kaka pa na yo bi jour wana miracle Jésus yaki komona kaka ngai po ba na liziba ya Bethesda ba malade bazaki belé mais un jour wana ezalaka kaka jour ya mokakatani wana donc ba mususu fallait va continuer kaka koboire ma cause la maïs à la JT pour bokama. Vraiment bien aimé mingi ya koloba ezali mais lokola eza télévision ensemble tozo comprendre na oyo ndeko Medara zo bimisa na makomi lokola ba vérité na ba réalité oyo ndeko Trésor awuti kokuta nango po aya ko dénoncer après confession na public ezali que pasteur Freddy Manzanza vraiment aza aventurier kolandisa makomi na nzambe ndenge na première émission ndeko oyo pasteur Toyambaki Abdou Lobaki il n'est pas même digne d'être appelé un vrai homme de Dieu, c'est un faux serviteur de Dieu, il n'est pas même un pasteur ndenge ndeko moko azalaki na bitida koloba aza plus que païen. Bien aimé tolingi toyeba frère Trésor yebisa biso parce que toyebi ke na kati ya l'église ba faux pasteur ba traitaka ba maltraitaka bazo sakanela ba jeune sœur kotala yo nan soko za frère ba réussir kozo na idéologie na stratégie ya boye tolingi toyeba yo mtozali na kati église wana Jésus vainqueur relation ya pasteur Freddy Manzanza na ba sœur ezalaka lolenge nini façon ni na traitaka ba sœur na kati église? Pasteur Freddy Manzanza vraiment ba sœur à s'approcher beaucoup plus na ba sœur bazala ndinga na surtout sokaye
soit que bamonika mutukane l'équipe papa donc comme en église attention on a besoin de recevoir au gutara mateta zakuna au gutara donc ba ser baza déjà kuna donc azana na temps mingité faut zano ba ser wana ba sisi ba besoin na bango de temps ya biso même ba frère même ngabo pour okutana ye après campagne là pe na posa okutana ye mais comment on est moi passi comment les moi passi mais ba maman net ba matete ana facilité ba maman misusu ba mamege donc approcher vraiment beaucoup plus ba maman église approchera beaucoup plus ba maman et église mais est-ce que na yebite ko approcher bango comment po ba maman bazalaka na ba besoin po balambela kaye ou comment tozana posa o meka kokota na mwa muzindo approche wana ndenge ni peut-être pe na kati église ba maman nde bazalaka na ba besoin ya prière ebele approche wana ezalaka ndenge nini bon approche wana raison boso apesa parce que aza bon pour aza divorcé. Donc Aza divorcé hein? Oui, Aza divorcé. Bon, biso pour la biso tout le monde qui bon peut-être pour Aza divorcé, y a là on a besoin de là que moi c'est ça là pas mobile boy tellement ça pasteur, y a fallu va servir base les environs et pembe na ye pour nous ça les ba besoin ou fallait maman ça elle tellement qu'elle a divorcé. Neti o yo mona na misu na yo besoin ni ser ni na saila e ni loro la mwasi na ye. Bon neti maman tété vraiment bande comme quand on se baby bandima ya Jésus vainqueur baby maman tété vraiment à proche na ye maman tété à proche na ye mutala mbela kaye mutasala kanyonso ye pe mutazala kaso peut-être baby te maman tété za kuna maman tété so na papa wana ba programme sur église non comme ça masolo bango da pardon maman tété za na papa faut s'éloigner maman tété ba si salon na papa comme ça so okutana peut-être prochainement mais maman tété so za kuna au moins tu as un privilège belé parce que il me la pasteur azara souvent pasteur so mutu wa pasteur yé moi tu étais fois zawana attention moi tu as quitté ba otinde les son qui pasteur déjà yé donc attention nous ça mon nda kuna il faut tika ngo pour pasteur il faut quitter pasteur donc maman tété azana nda kuna ya za mwasi alibala oui maman tété azana nda kuna yé aza marié aza nda kuna aza pena mobile na yé autrefois coup mobile na yé qui prend na cabine kotika pile na charge abana se plaindre que comment ma teta akobanda ko ken église de temps plein nanda ko tiko sa tam sa tete ki mai tenite abi or biso ayotu nanga abi bino batu bebi nzambe biso tona biso ba parent to ke le bino batu alola est-ce esengé na moi si abi mananda kuna ina tongo akina ko servir pasteur aussi longtemps que nda kune a combla to kombola te on so ko to lobi ale biso to komi ba parent bino de bo ko tana lola. En tout cas, il faut que l'église kuna en tout cas faut que le pasteur na bino a silika ki aloba ndongo nga kuna na ne lo répondre te ponga mo pe na mo ki za mabe ba temps plein ma teta ba no ko l'église en église mais pasteur ayoka ki yango pasteur Freddy a mataki na jupe na ye a kota ki tikuna na lipango ma tete ba na kutana na mbala ma tete to ba kutani bon wana biso tozaki te nga possiblement zaki te mais nayoka ka pasteur kene ko tuna ye po mbala ma tete silika ki ale tomba kutani mbala ma tete moni pasteur amoni jipe pasteur telemi akoma ki agité ayami pasteur alengi pasteur ebisi nazo ka ke ozo silika po ma tete azo ko servir nzambe l'église abi non papa c'est que ezaki mal interprété quand la silika ki te na lobaki na mabete donc malgré silika ki mawangani po amoni pasteur Freddy Manzano malgré silika ki mais na éviter so bangi autorité no bon ton amoni pasteur awangani ki silika ki na esute abia silika ki nete wana mbala mama tete abia silika ki na ete eza batunde bakine ko interpréter na ndenge na bango ya lobe kaka ma tete fallait ka to rane mai na ton avant que l'église donc c'est ça vraiment bino boza partout kolanda biso oyebi ke frère osambelaka na yo te mwasi na yo alingi makambo ya kosambela masalaka mosala te na ndako akoma attaché ya pasteur en tout cas nga nayebi te mwasi alibala akendaka kolambela pasteur et puis pasteur aza divorcé vraiment nayebi te bandeko ebele ya basi baza na baproblème lelo na kati ya baassemblée frère Médard et puis bamarié ebele mibali précisément baza na baproblème na basi na bango na mabala bazosala lisumu mosala te kokendaka kaka bapriere ya ntolo na se papa alobaki boye
mais musala ndako bazokipe te. Message nini frère Médard oza na yango pona yo na oyo ndeko auti koloba attachement ya pasteur Fredy Manzanza oyo tozobimisa lelo na vérité ou réalité lokuta na ye na mpwasa, et puis d'une manière générale pona ba pasteur oyo nyonso na sentir na bango ezalaka kaka ba fille de Sarah. Ndeko na okende na deux chemins te, toza na poso kende direct nanina lobaite, ce sont des pasteurs aventurés impudiques. Ndeko ezali, on donne ce qu'on a. Comme on a pasteur attaché na basi na baser, même yo ser ndeko nazo yebisa yo yo so bima déjà na musali na nzambe ozana bila kelimambe. Nidité ezali abomination. Tanga yango na Lévitique. Okomona Lévitique, si je ne me trompe pas, 18. Et alors, tanga sorte ya banidité kuna. Okomona epe yozo mi benga bazo benga yo papa. Est-ce que mwana koki komona nidité ya papa na ye? Or, komona teke ozoboma na batu menzambe azomona yo. Abomination zo mema pona ko suye nzoto na yo oyo ebengami temple na Nzambe. Ozali attaché, parce que mon attachement, Bible zoloba, celui qui s'attache à une prostituée, ils sont avec lui un même corps. Boba les a d'abord divorcés. Et puis à quoi permettez préciser pasteur Fredy Manzanza divorcé parce que mission oyo tozolo belande yé, et puis d'une manière générale en deuxième position tozo touché batumusos. Merci Ndeko Fortine. Pasteur Fredy Manzanza divorcé. Est-ce que d'abord un akoki ko servir nzambe selon la norme oyo ya Biblia ndenge zotalisa biso soki réellement tozo servir nzambe? Est-ce que akoki ko zala moto yazali ko telema na miso ya bato? Na bino pe ba pasteur mususu ba collègue na ye soki réellement bozo ko servir nzambe bokoki ko reprocher mutu alolenge wana te. Même oyo komona, même toyo komona, ceux qui se disent même les grands pasteurs na kati ya mboko divorcés, remariés, est-ce que koki ko zala? Mais gloire à nzambe pezana bango évêque mukuna Pascal aza divorcé remarié, mais tozo mona makambo nzambe azo sala azo tondisa ba stade na biso. Ndeko Satan peut faire la miracle. Et ça te gloire en Zambé zo benga yango. Parce que atangi comme en Zambé, yo benga yango gloire en Zambé. Satan aussi a une foule. Satan zana batu ebele. Permettez mon frère, bandeko bazana posa ko comprendre. Oui, olobi ke divorce ezama be. Est-ce que ozoye bakena kati ya Bible tango to bondelaka souvent tozoloba oh Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham. Batu wana nyonso ya kala wana baza baza polygame. Siko yo koloba nini? E nalanda pasteur moko ye aloba ke lelo yo pasteur soki oza na mwasi moko oza presque à moitié célibataire. Siko yo koloba nini po yozo condamné parce que na Bible tozo mona ngo ba Isaac banani wana même ba Abraham wana ba bota pe na basi mususu. Comment yo koyi koboya yango? Ndeko na ozwaganda kisa ya mutu moko neti David toyebi. Après avoir gobimana mwasi ya roi ya soldat na iri suite boyeba geloko nini conséquence kotagi na ndako ya David nini kotaki inceste kotaki bana bayebana kizoto. Ndeko Salomon, ce qui est kei Salomon bino bozwaka exemple. Salomon ayebisi biso tanga yango Ecclésiaste 12. Suka nango alobi vanité de vanité, tout est vanité. Pe nazingi kotangela bino suite ya nani? Ya Salomon alobi nini? Parce que yem takoma ki Ecclésiaste. Ndeko Salomon alobi boy. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Wana conseil à Salomon. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme.
car Dieu aimera toute œuvre. Dieu amènera plutôt toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ndeko boyoka conseil ya mutoyo azalaki na basi ebele, même reine ya Ethiopia yaki oyo ya sanganaki mesuka nango alobaki nini yebaka yango jugement esambe selo ezali soit pona malamu soit pona na mabe. Yo moto yozo ko bimana basi ya bato olobi ete polygamie ezali malamu, mais Bible elobi que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Mais alobi te que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à plusieurs femmes. Mais permettez, soki par erreur au salagi choix ya mabe kolo abengi na lotomo koki pe koluka femme du ministère, est-ce que mabe zawat ezalite na Bible ezalite na parcourir Bible wana azali impidique azali ko sala ekobo aza mutu na ekobo azali po akokisa baposa ya nzoto azali koluka bolamu ya nzambe te azali ko bebisa nde ye aza mobebisi ezate. Il n'y a pas une femme de ministère. Siko nini o okoki koloba na ba sœur o nyoso na mawawana bazozala tout autour ya ba pasteur na bango oyo bazawana pona ko meka ko sala intérim ya basi na bango. Bible lobi fuyez l'impudicité, résistez au diable, il fuira loin de vous. Impudicité ezali boko sangisa nzoto eza commerce ya sexe ko sangisa nzoto na muto ya sengeli o sangisa na yete nde na nzela na yango pe ba demo bazokota. Yo sœur oza toujours attaché na pasteur, gloire à Dieu, soki ezali esuki kaka pona limite ya parole, mais na pona ko te préserver pona kozala na sécurité esengeli bozala na batu tout autour. Soki bokei sœur okei komona pasteur bozala na batu misato to mibale, mais yo moko na pasteur oyo aza déjà rongé na impudicité, oyo aza déjà plongé, oyo aza déjà impudique, ndeko suka na ngobo suka na nzoto ezali te attachement ya pamba na yebi ete yeba tango bokenda kokuta na bino mibale ezala mutu mususu akotaka kuna te, mais suka na bino yeko suka na nzoto. Mais na yango pour te préserver soki likambo entre pasteur na yo abengisi yo esengeli alobela yo na misu ya batu esengeli te ezala na biro ata o respectaka ye bien sengane lobi pour de ample sécurité tozala na miso ya bato yebisa ngai soki entrete yo lingi ko senga lisungi epa ya pasteur na nzela ya telefone même na komona ye kende na miso soki azala azam marié kende na miso ya mama te étaler problème oyo zanango bo résoudre bo prier wana ezali sécurité pona yo. Merci beaucoup wana ezali sécurité pour nayo ba jeune sœur ebele ba koya déjà na ba pasteur na mususu pazo mona nenge pasteur azoye la ye netikaka ekosuke la ye mabe po dernièrement na kutana ki na ndeko moko malgré que azana nous prête te pona koya koloba yango publiquement mais alingaki déjà azala victime ya pasteur moko awa na kati ya ville province ya Kinshasa ayebisi ye mais pona ba problème ba lien oyo zanango esengeli ngato sala na yo prière moko na Bible makambo nyonso eza makambo ya koloba te esengeli ozala mokolo ngai na kolibere semence moko naturelle na onction o nga naza na yango ntango tokozala ensemble na yo ekobrise balien nyonso ndeko yebisa biso na bandeko nyonso bazolanda biso na kati ya Afrique du Sud, na kati ya Canada, na kati ya États-Unis, na kati ya Belgique kuna tozomona mama na Plamedi, mama na Godi. Nini oyo okoki koloba na bandeko nyonso? Premièrement d'abord na émission na biso o ezali ko s'adresser vraiment na bandeko ya église Jésus vainqueur et pas ya pasteur Freddy Manzanza oyo wapi asalaka ba miracle ya lokuta. Nini okoki koyebisa bango ndeko Médard? Parce que Bible eyebisi biso kobosana te, n'abandonnons pas votre assemblée. Sikoyo ndeko azo vivre makambo ndenge wana akoki kosala nini? Ndeko na répondre nano na partie a oyo tuni ngai
na ko libérer onction moko, il faut prière spéciale. Yoka Bible lobi marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais na Bible pe na bosani mezana ndeko moko asalaka prière moko mbunzu na mbunzu ntolo na tolo makolo na makolo. Mais eza biblique. Yoka na ebisa yo ezalaki ndeko Élysée sur mwana oyo ya Sinami. Lelo soki pasteur moko palinga sala ngona sœur mabeza wapi. Ndeko na lobi awa na Galate Bible lobi marcher selon l'esprit. Mais wana pesa na Bible bongo pona nini toboya. Yoka na ebisa yo. Tango mutu azali na kati ya esprit, c'est l'esprit qui l'indique. Ce n'est pas la chair qui le pousse. La chair et l'esprit s'opposent. Mutu azali na molimo ya Nzambe kopesa ye parce que Élisée animé par l'esprit de Dieu, esprit ya Nzambe nde tindaki ye pote akota na mwana na chambre haute. Ndeko, ezalité, esprit, Bible lobi que celui qui est né de l'esprit est comme le vent. Esprit a sala gatelo lenge moko. So ya sali ngona Élysée, akosala ngona Élie pe lenge wana. Non. Ndenge esprit emema ki Philippe po emema na femme éthiopienne. Atalisa ye makomi na Nzambe parce que moi femme wana koma ki na besoin oyo babenga nani enique éthiopienne wana. Ndeko ezalaki esprit epusaki ye azalaki na sensibilité à esprit muto azali déjà plongé na chair, c'est la chair il va produire partout. Yango nazo bisa yo kokwea na piège wana te. On ne tente jamais Dieu. Kokwea na piège te pasera yebisa yo ser que no te na ngina sala prière spéciale na tia bandiko tia yo maboko kotambwisa yo maboko tina sexe ndeko c'est la chair nazo ouendre yo wana onction wapi wana nazo ouendre yo mais application ya huile eza biblique. Est-ce que la main peut aller toucher le sexe? Ceux qui mutazo ça la prière il faut toucher bassin. Soyons clairs. Mais Bible étant le lobby vous imposerez les mains et précisez. Vous imposerez les mains où? Sur la tête, c'est la tête qui voit. Ce n'est pas... oui, na place où il y a malade. Est-ce que malade est allé na sexe? Est-ce que malade est allé na sein? Na tolo, na mabele? Malade, ceux qui est allé na moutou. Alors, c'est là où la Bible dit que l'huile sera déversée sur la tête ya nani. Ya monde eko kita. Huile, onction ezo banana moutou, ezo kita ti na barbe. Ezo banaka na barbe te, poye matana moutou. Moutou, la tête. Si on dit la tête, c'est ce qui veut dire la tête, c'est le chef, c'est là où se trouve le siège même ya conscience. Ndeko yebisa biso message ni nozana yango clair pona bandeko ya Jésus vainqueur. Lobi yo mutu ozali komona ba pratique ya lolenge wana. Bible lobi sortez du milieu d'eux. Bible pe yango moko lobi n'abandonnez pas votre assemblée. OK. N'abandonnons pas vos assemblées, les assemblées des saints. Ceux qui marchent dans la sanctification, vous ne pouvez pas abandonner vos zela totanga parti ya parole yango. Oui, totanga yango. Na makomi ezali na hébreu. Parce que toko interpréter te oui. Lolenge na biso oyo lobi na batu bazali ko tordure. Ne kotanga to mona yango. Bible lobi boyi. Ezali na Hébreu chapitre voilà. Hébreu chapitre yango. Hébreu chapitre 10 verset 25 dont on banit na 24. Veillons les uns et les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillez. Donc veillez bon tous à la bacheng non ko change là d'autres à la on dirait ba sentinelle basinzili voilà do sinzila moko na moko yo ozo sinzila ngai ngabe na zote si o yebisa ngai mutu azo yana ba intention mabe yo okotika ya sala a produire ba intention na ye. Alors na 25 ezolo banini n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume que quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. L'assemblée est là pour nous exhorter.
Quand il n'y a plus d'exhortation, c'est pour abandonner cette assemblée. La Bible est claire. Pour nous exhorter réciproquement. Mais on peut abandonner l'assemblée tant que nous avons une intention, il y a un kobo. Si vous avez mutazo yolo intention ya komemayo na magie ou soit na lokuta nenge tomoni ba papa JP okovana nenge ye na kobenga ye papa te parce que papa buka lokuta te papa moi nazo considérer modèle net JP hein. Et cause à la malamute. JP balobi aza bras droit ya. Ndeko yo JP ya Freddy Manzanza. Sozo la nangai. Ce que ozili baku ya kolanda no. Je prie bien que le Seigneur te pousse Hollanda nani émission oyo. Ndeko place yo zali bongo la motema na yo. Lokolo ozoke ko luka ba, yo za bras droit ya ko luka. Nan pe ozo yebaka ke en faire ezali la commission ya ba miracle. Ozali commissionner ya ba miracle sans Dieu en toi, sans l'esprit de Dieu. Bosali un groupement ou soit bosali nani ya ba malfaiteur pour na ko escroquer les enfants de Dieu. Ndeko bongo la motema na yo. Bongo la motema. Nzambe azali na ma. Lokolo ebimi boye. Suka na yo ezali eloko nyonso ezali na ebandeli na suka lokolo yo yeba yiteke bakoki ko bimisa yo na poisa boy lokolo yo bimi na poisa c'est le seul moyen la seule solution c'est la repentance soko bongo li motema na te tu verras Dieu sur ton chemin. Merci beaucoup JP soko bongo li motema na yo te tu verras Dieu sur ton chemin wana ezali bongo maloba yandeko Medar Mbonde tozo chite mbala moko na émission na biso frère Trésor lelo tokoki kobenga yo frère en Christ parce que bandeko soki bakoti na RDC de vie donc RDC D ya chiffre vie bokomona na programme moko ya conférence ya matinée biblique esalamaki wana thème ezalaki l'histoire puissante de l'église ndenge nini sima ya koyoka mateya ya bandeko wana basalisaki programme na bango. Ndeko Trésor a confessé qui publiquement parce que oyo abandé ko sala autrefois ayebaki te kezalaki abomination liboso ya Nzambe. Nini oyo okoki koloba lokolo wuti na kati ya mondo wana epai ya bandeko nyonso oyo yo bazalelo ba pire petit mo confiant ya ba pasteur bazozwaka bango po bakene kokosela ke bazalaki ba aveugle ba koka na ba mbanza ngungu na ba bandundu bisika oyo bayebi bango te pona suka nango bazwa mbongo message nini opesa na bango po yo po wuti na ngambo wana. Merci ndeko Fortina message nange ezalaka ke ngai ton ba présenter ngai ton ba expliquer ngai bon tellement que nazalaki vraiment na Nzamba solo te po abi on donne ce qu'on a lokola likolo na biso pasteur azalaki vraiment ngoya Nzambe te biso nyonso na se na ye to bandeka ko vivre na ignorance et na yebaki vraiment vérité à solo te et on moni nazalaki sensible ya koya ton ba proposer ngai idée wana mais ils ont mutu moko te côté yanga Nzambe ye moko na mawana ye andimi asepelaki ete atanga na circonstance mona ko yeba vérité ndé na ko yeba vérité tant na ko na ki prédication tant na yo prédication ya solo ya vérité ndé e ko toucher nga za mutu mo a pousser nga te puis na s'attendait te na be pété ki na ko ya ko dénoncer pasteur Manzanza mais il na plan Nzambe hasard ezala raté ya mwana moni na ki ko expliquer nyonso oyo ete ko leka côté ya pasteur Manzanza bandeko nyonso o baza ba bras droit ya ba pasteur ya ba pasteur ya ba faux pasteur disons bandeko na nyonso en tout cas bo banga Nzambe pote malédiction ezali ko na bino bo luka Nzambe ya solo ndenge papa na Medar otolo bawa n'abandonnez pas vos assemblées de saints mais au eza ya pasteur mo azotambola na kobanga Nzambe te faut ko abandonner ngai après ko pratiquer bloc wana makambo nyonso ekomaki bloqué na vie na ngai donc eloko mo bande ko marcher sur ezala été et na butu moko na prier na leli ma miso kiti lobi nango na témoignage nanga so bolanda bomona lobi nango na pena ko kutana na Nzambe donc ezalaki ndenge na ndenge bato ebele bayaki na église komona ke Trésor azalaki
ya kobukana atelemi et fiancé pe bato ebele baya na église nzoka baya kovivre place mo boye croyant ke baluka nzambe nzoka bazoya kokota place mo ya ignorance yango wana esalaki nga lokola fardeau esengelaki kaka na confesse nde na confessaki sikoyo naza pepele yango wana bandeko nyonso oyo boza na nsima bapaster oyo bazopratike magie bazopratike lukuta oyo bino moyo conscience na bino ezoyeba en tout cas makala moto ezali kolona bino bose repentir soki baza bapaster ya mabe soki nzambe afongoli bino miso koyebaki baza bapaster ya mabe bokite. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, bien-aimés dans le Seigneur. Oyo ezali vérité ou réalité dans l'église. Na deuxième émission na biso oyo pezalaki suite et fin na droite nanga tozalaki na frère Médard Mbonde oyo a posé ba fondement conformément na ba écriture oyo atalisi biso clairement été pasteur oyo azali divorcé, azali dinte ya kote ya maloba na Nzambe. Pourquoi? Parce que batu ya kala bazali ba modèle te pona biso surtout na bamabe na bango nulle part na kati ya Bible ndenge ndeko oto ya magi na première émission ayebisaki biso était l'église est édifiée et bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Cela veut dire quoi bandeko? Nyonso o ezo sala maleo na kati ya l'église. Et sengeli totala disciple nini ya Yesu. Jacques, André, Thomas, Pierre, est-ce que salaki yango? Lelo yo yo tango bazo benga yo prophète de solution ozote kabamai toyebi ke bato bele baza ba victime ne mission oyo to bandaki première partie pasteur Abdon a soulevaki eloko moko que prophétesse moko azokanga masolo nga ngena kote na kini il paraît kaza ya Nzambe te tokolandela dossier na yo soki bokoboma biso gloire à Dieu mais biso toyebi ke mutu moko te akoboma vérité pour vérité eza Yesu Masia. Merci beaucoup na ingénieur Juvency Simay oyo azalaki wana vraiment à la tête ya grande équipe ya presse mobile ya Hop Info Multiservice oyo bandimi ko accompagner biso na grande vision oyo pona kosunga ba ndeko na biso bazali banda ya koyeba ba vérité na ba réalité oyo eza koleka na kati ya mboka na biso ya Congo. Topesi merci mingi vraiment na bandeko nyonso bozolanda biso na Matadi, na bandeko nyonso bozolanda biso na États-Unis, na bandeko nyonso bozolanda biso na Russie, na Afrique du Sud, na ba oyo mususu pe toyebite numéro yango wana yo pe o ozala victime. Oza na posa ke ndenge lelo oza édifié na oyo ndeko trésor aye koloba vérité ou réalité tozawana benga biso toko se fixer toko kutana tozawana pona ko critiquer te peut-être yo koloba ke non bozo condamner mais bien aimé makambo ya boy toloba toloba te mais yo oyo oza petia casquette oza atalako o mesala ko défendre kaka l'homme de Dieu l'homme à la langue brûlée mon frère si tu ne te répands pas nzela li felozo zela yo ngai nazawana rien que pona défense ya évangile pur et véritable o eza ko élever motomoko Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nakati ya vérité ou réalité nazana tenté ya ko balancer extrait ya délivrance na parce que ngai nazana rapport moko te église moko songolo pakala pona banda ko tombola bango mais soko zana posa o comprendre o confirmer oyo ndeko trésor a uti koloba pasteur Freddy Manzanza oyo na première émission pasteur Abdan Lobaki aza même pas digne to benga ye pasteur église na ye ezana plus de 350 membres na kati ya Menkao. Kombo na ye Freddy Manzanza aza divorcé a sali basen ebele soki olandi deuxième partie lanana première partie okomona koma zozwaka bandeko bakosela ke baza batu ya pasi azolesa bango baloso ya mafuta asali badege ebele wana dossier oyo toyebi yo pe oyo nanu to rêve makambo na yo te même ata biso vérité ou réalité to rêve yo te mais yeba yango Yesu Masia oza na esika moko te ya kobatama ye Freddy Manzanza andimaki te ke lelo monde entier ekoki koyeba lokuta na ye yo pe bongola motema na yo ki archipape ki archibishop na yo ki évêque président na yo soko tiki escroquerie te ozozwa na yo gloire ya bato mais pa ya Yesu Masia
okozala rejeté. Merci beaucoup na Hop Info Multiservice. Merci na Melunkesi. Merci na bandeko nyonso oyo bazali kosunga vérité ou réalité na kokabolaka balien afin que ndenge oyoki oza édifié osunga pe bandeko mususu. Tozo préciser yango oza na possibilité ya ko télécharger, graver émission oyo pesa yango gratuitement. Tozo teka eloko moko te parce que Bible yebisi biso vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Merci beaucoup na ingénieur Juvency Simay pe na Hop Info Multiservice. Tozo préciser ce qui peut ozana posa ete mariage na yo, activité na yo, maison na yo et les canaux sur internet. Hop Info Multiservice nenge ba créer les biso vérité ou réalité dans l'église espace bazawana pona kosunga bino na visibilité na bino dans le monde entier. Bobengi kaka na ba numéro na biso bokokota a contact na bango bokoyeba ndenge nini alimentation, pharmacie, boutique na yo, maison d'habillement na yo, mariage na yo, ONG na yo eloko nyonso za na posa eyebana couverture médiatique masolo ekobeta makitoko na bandeko ya Hop Info Multiservice. Tozaka kawana tokolobela vérité, vérité, vérité parce que personne n'a la puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Tika ete Yesu Masia a pambola bino. Alléluia.